Chez Steve, Binga, les boules à métro. Michoi, na quelle réunion? Et dit mon cher. Bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba, Bala Saint-Paul et papa, au fleur, Okunga. Biso Bala Saint-Paul, Toponi O papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo ndeko balanda radio lisanga totondi bino botondi mingi po na kozala na biso na mokolo mwa pokwa malelo mardi 25 septembre 2012 na ndenge ya bomesano tokaba na bino ngongo ya motuya na nzela ya radio lisanga oboko kezala bino yesu kitengende radio lisanga yango esalemi na fondation lisanga point de soutien congolais toko emettre à partir ya Ngumba Amsterdam na yango pe to tondi penza botondi mingi na baibanso bakolanda biso à partir ya Ngumba Amsterdam to na ndinga na ba poste na bango ya radio na FM longonia mingi na bino banso pe banso bakolanda biso esika nyonso badwami na nzela ya wewewe penza totondi bino botondi pamba te bozali komitia na ngongo oyo mpona kozala na biso elongo de 19h à 20h chaque mardi pe jeudi tokozalaka na bino boye pe baémission na biso esi eleki totiaka yango pe na internet na site na biso na www.lisanga.nl boki okuta na place ya programme radio na ba anciennes émissions boki pe kokima na lombango na YouTube kuna nde tokpeisaka yango liboso soki botali na account ya radio lisanga bokokuta ba émission nyonso passé kuna na kati boki pe ko accéder nango à partir ya internet na biso na www.lisanga.nl kuna boko kokota facilement na YouTube na compte ya lisanga pe na Facebook na biso okomona pe ba sango ndenge totiaka mingi kuna tozali na bino ndenge tolobaki pamba te tosalaka beboye po esunga biso to koba na bomoi na tango toali bato na communauté moko toi bato touti esika moko ei likamo na mabele nde sali ete toyeba ete touti esika moko pe ndenge toali awa atako to panzani bisika nyonso tolingi tokende na mikili ya mpoto atako basusu na papier bakomi soki banani kasi yango ebongoli bomoto na bango te pe ebongoli mabele esika bango bauta te po bakolongola pe esika moto abotama te nde yango esalaka ete to ya na radio lisanga oyo esalami na fondation lisanga point de soutien congolais po tokoka kosola na monoko ezali ya biso pe tokoka koyeba mai esengeli ya biso koyeba tozali boye mpenza tomiyeba po toyeba pe kokaba na bayeba biso bakitani ba biso bana na biso bakoko na biso po bayeba pe bango bazali banani po ba miyeba
yango ezali likambo moko esengeli na moto nyonso ayebi ete azali na bomoi amiyebi mpe akoyeba na lolenge wana akaba yango na bakitani baye. Pamba te baye basalaka yango te, balukaka nde likambo monene botama oyo babengaka na français crise d'identité. Tango yango yaka kobete bana mingi oyo babotami awa to bakoli awa to babotami na na baboti ya bisika kokesene mingi mpe soki loposo lokeseni esalaka mabe mingi soki mwana ayebi mpenza te kouta wapi ya auta na ndenge ya baparent na ye koya kokola awa komimona moto mosusu po aina kati na bato basusu. Tango bakoyebisa ye na moko ya basusu wana ete yo ozali biso te, esalaka mingi na bana oyo bamiyebaki te. Crise d'identité ebeteke bango penza na mitu mingi na bango pe bayaka kobeba lolenge wana. Nde yango tokoyebisa bino boye esengeli tomiyeba, soki tomiyebi esuki wana te, toluka pe baye babiso bakitani babiso bamiyeba pe bango bazali banani. Na ntango oyo tomiyebi nde tokoyebisa bino ete biso awa na Radio Lisanga soki tokobete masolo tobetaka masolo ya biso moko te, po soki toye po tobete masolo ya biso moko ekotala ebe biso moko, kasi tobeteke masolo ya bato banso po etala biso banso, pe tondimaka komema masolo ya bato basusu oyo bango moko bazali kokoka komema yango te na radio po tokabola yango biso banso bayepe bakokaka boyokaka bayaka to na studio to babengeke na radio tokabolaka masolo yango lolenge wana. Tolobaka oyo nyonso ekwei bato pamba te boyebi kozala na makoki ya koloba kozala na bomoi ezali likambo monene epesami na biso oyo esengeli ete toyebete moto na ndenge balobi na babantu muntu azali social, azali oyo azali na kati na bato. Na ntango oyo kibomoto na yo po muntu eza humain, na ntango yango eza lisusu te, kibomoto na yo pe ezali lisusu te. Yango biso tolobelaka maimanso toyokaka ete ekpeli bato na ndenge ya mabe basali bango mabe mingi na ntango basili kobete koboma kosala mpasi na baye bazali kotelemela bomoi ya bato basusu ezala malamu, kasi bakonzi oyo bamipesi kibokonzi na bamboka bako sala bango mabe. Na boye tokanisi Armand Tungulu, tokanisi Shebea baye bakweya bakufa babomama na pouvoir ou imposteur Hippolyte Kalambe solo yango etendi biso boye pe tokanisa baye na boloko kaka na se ya pouvoir oyo ya ba kabiliste. Tokanisi boye pe baye banso utakala bakweyaka pe na ba makambo boye ezala na tango na colonisation nde yango pe tokanisi Papa Simoki Mbangu, tokanisi ya biso Patrice Emery Lumumba, tokanisi baibanso oyo bazalaka na masolo na biso na makomi na biso pona tina na mboka République démocratique du Congo babiange yango boye moko mwa lelo atako démocratie ezali te. Totalité oyo ali Mokongo, Moluba, Moswahili, Mongala
kasi totali muntu nde na ntango ye akpe na mbeba moya alobela ntina na ye moko ezali te yango biso to kolobela ntina na bayibanso wana totangi bakombo oyo eza lokola symbole basusu nyonso oyo ndenge tolobi ndenge totangaka bango na masolo na biso pe na makomi na biso bazali pe na kati ya likanisi na biso liye. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. Nengo yoto popola Tambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba Nenge ya kombato Nengo yoto popola Tambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba Nenge ya kombato Bakoloba ndenge ya kombato Dengo yo tokobola Tambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Banda sena jantotela Naboma pe na matadi Nakoti na kisangani Akasai pena katanga Lekanga mboya pasa Gati Angola Kota na Gabon Bandimi pa kombato Ndengo yoto kobola Lamba mboka nyoso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Ndengo yoto kobola Lamba mboka nyoso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Na Porto tina Bruxelles Converse tina Liège Kitana mama Paris Italie, Espagne, Portugal Filomese bana Gaza Bandimi ba kombato Banani ba kodute Nandema ya kombato Nengo yo tokobola Lambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Nengo yo tokobola Lambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Neng Congo. Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Kitangambo ya Brazil, Bandimi ba kombato, Bilombese ba Kubana, Bandimi ba kombato, Banani ba kodute, Nandema ya kombato, Lengo yo tokobola, Tambola mboka nyaso, Telema pe otuna, Bakoloba ndenge ya kombato,
balandi radio lisanga toza na bino tokokoba na programme na biso ya pokwa lelo solo tozali mpenza kotelemela na pokwa lelo lisusu likambo na culture makasi pamba te likambo na culture yango ememaka makambo mingi na kati nango bayebi ndenge culture na bango ezali bato wana mpenza bakoyeba malamu ndenge nini bakoki kokoba na bomoi mbwa bango elolenge kani bakokoka kotemela makambo na bango tala toyoki kuna na mboka France mpona kosite exemple bayuda kuna bazali na ya bango likambo oyo basalelaka na ndenge na culture na bango esali ete conseil ya Paris ba journée séance oyo bazalaki nango bato mingi baningani komituna soki France depuis quand ekoma pays religieux et depuis quand France ekoma état juif kasi soki botali na kati ya conseil wana ya Paris na ebite soki bamsu bamitunaki soki bato ba juif bazali combien pona tango oyo bako respecter culture na bango poto benga ndenge wana parce que religion eza nango peka na kati ya culture na tango bako respecter culture wana na oyo ezo kende na religion na bango wana pona basala milulu na bango bazaki nango eke bandimi ete bango bazangisa musala conseil wana oyo ya Paris elingai kosalema séance wana na tango basali bongo soki emonami ete mingi na bango bazali bayuda eloko nini bakosala po bakomona ete bao bakotikala po baya kosangana bakozala moke donc bakokoka pe kobota lisolo ya malamu te pe bakozwa pe mikano te bakosukana na komikitisa baloba ete tokosala yango mokolo wana te tokosala mokolo mosusu mpona ntina na bayuda kasi bato na mboka o bauta mboka République démocratique du Congo bango baluki pe kotia nango makele makasi mingi babosani ete soki bango pe bapesaki valeur makasi na oyo ezali ya bango po yango ezali kaka esalamaka bongo kaka na bayuda te tomonaka ata awa boye na Pays-Bas tozali na bana kelasi bao bazali bamusulumunu ntango ekpeyake na bango pe bamilulu bana wana pe na kelasi batikaka bango pe baya te mpona bakende milulu na bango ndenge moko pe ezalaka pe na baplace mingi pe ya misala bokoki pe komituna soki pe kelasi mobimba ezali yango pe kaka na bamusulumunu kasi bakoloba nini eske molakisi akoya mokolo wana ya teleme liboso na bakiti ya mpamba po apesa ya ye milakisi po ete ye azali na ye musulumunu te na tango kelasi mobimbe ye te to ye pe ako mipesa to konje to eloko mosusu na mokolo wana yango tozali kolobela likambo na culture na biso lisusu mokolo mwa lelo po ete ezali na ntina mingi ya kolobela yango ekoboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te Tungulu ya ndambo. Rest in peace. Bandi radio lisanga tozali kokoba na programme na biso bolimisa moke na yambaki telefone babengaki nde tozali kokoba na lisolo na biso ndenge tolobaki tozali kotelemela lisusu makasi likambo na culture po
soki toyebi malamu makasi ndenge nini na culture na biso makambo mingi matambolaka tokoyeba pe ndenge nini toko mibatela na makambo ebele. Tala exemple kaka na likambo oyo ba combattant basali na mboka Belgique na ndenge oyo pasteur boyokaki lingaki asala tentative na ye ya viol na mineur, ndenge lekaki bokoki kolanda yango na internet mingi pe bayebi balandaki ndenge baye kokitela bango na eglise wana koluka pe mama na ye ndenge ye amemi bana azongisi bango na mboka Kinshasa na kokosa kokende kotambola koya kojonga kosundola bango koya na bapasseport na bango awa. Bomoni na ntango bato balobi ete makambo wana biso tomiyebi tokoki kondima yango te na toloba ete te na communauté na biso ezalaka ndenge wana te, eza culture na biso te, barejete yango pamba te bapasteur ya benzambi baye pe na nsima tozalaka nango pe te na bokoko na biso. Epe tango pe baye sikoyo balingi basala lolenge mindele bayaka tango bayaka na Biblia baviole basi kuna na kontina na biso babotisi basusu bati basusu baumbu soki pe tolingi tondima ete esala mandenge wana toloba ete ezali famille na nga te, eza makambo masusu oyo elekaka limite privé ekomaka na ndenge mosusu neti oyo eza likambo ya bamineur oyo sengeleki kotela yango na ndenge mosusu pe leki oyo azali kobelaka mongongo bakende kosundola ye kuna na mabe moko oyo ye asali te. Wana penza esalaki interpellation na bato nyonso oyo ndenge makambo asalami pe bazwaki mama na polisi mpona akende kobeta ye lisolo pe na bapasseport wana mpona kotala olenge kani bakosala po esengeli kotia nyonso na makoki ya kosala ete bana wana bazonga na mboka mikili po na ndenge toyokaki bazali na nationalité belge pe lokola. Wana eza esusu moko na kati na exemple ndenge tolobaki oyo tokotanga na ntina na culture na ntango toyebi culture na biso ndenge ezali eko sala ete tokoka tofandisa bo moto na biso. Tolobi boye ezali na mpamba te po makambo yango ekosalemaka mingi mabe soki ekobebaka na mokili ndenge tozali boye na mikili ya biso kuna na mboka ya République démocratique du Congo ezali mingi na ndenge tokopesa lisusu importance te na culture na biso toyebi yango te mingi na biso. Nde bato bakomi koya kosalaka bambeba mingi na kati na société na biso oyo eko mema penza makambo mabe mingi. Toko yebisa bino lokola likambo oyo to sili koka ya Junior Nzita oyo asili ko panza buku oyo akomi buku yango na kombo ya Si ma vie d'enfant soldat pouvait être racontée. Yango esalemi na ba édition Percé en France. Akomi yango boye pona koluka ko pesa na bato mosusu bato basusu bakoka kozwa likanisi ya bomoi boye ya ndenge bakomisaki ye enfant soldat mwana moke bakotisi ye na mampinga
na buku wana oyo ezali na 90 pages toto ba 90 pages ye asili kotia parcours na ye ya enfant soldat ndenge azalaki enrôlé na armée na ntango oyo ya guerre ya 1997 toto ba 1997 bana mingi bazalaki recruté na ntango wana na Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo na rébellion oyo ememamaki na feu Laurent Désiré Kabila oyo ayaki na sima kolongwa rebelle kokoma président tango wana koti Zaïre a proclamé mbala moko République démocratique du Congo. Nde ya akwesaki pouvoir na Mobutu akotaki depuis novembre 1965. Yango mwana oyo Junior Nzita na kati na buku na ye akomi mpenza makambo oyo sengeli basusu pe koluka koyeba pamba te toyebi yango toki kotala ndenge tolobaki poso moleki na radio lisanga wa kaka tolobaki ete histoire na biso esengeli tokoma yango biso moko wana nde koza histoire na biso pona tango biso moko tosali yango te tokomi yango te histoire wana koza ya biso te tala ye basalisaki ye histoire na bato mosusu bato yo balingi ba exploiter ba matière première ya mboka République démocratique du Congo sous couvert ya ko soutenir rébellion ba komi histoire na bango ndenge ba komeli wana kasi ye pe mwana oyo a marqué pe temps na ye na kati wana a komi oyo ya ye histoire oyo ezo faire partie pe ya histoire ya mabele na biso ya mboka na biso na ndenge ya vivre ekozama mingi koluka ko landa yango pona ko yeba na kati wana lisolo nini mpenza na bozindo ezali ye tokoyokisa bino ndenge ya lobaki na ntango bayambi ye na moto mosusu ya totoloba na journaliste na ntango bayambaki ye na Marcel Mayoyo. Oui, merci beaucoup pour la parole. En fait, je vais pas livrer cet secret parce qu'il y a déjà un autre ouvrage qui est déjà en cours qui doit être publié début 2013. Donc c'est là où mes lecteurs ils vont découvrir après la réinsertion si j'avais découvert ma famille biologique. Donc tu réserves oui. Cette réponse aux prochains ouvrages qui sera publié bientôt. Oui. Pouvons-nous connaître déjà le mois? Au mois de février, toujours aux éditions Percé en France. La dédicace adressée à tes parents adoptifs seulement, pourquoi? Ce sont des couples avec lesquels le destin m'avait fait une connexion, non? Vous savez, en Afrique, les parents adoptifs n'existaient pas. Ce n'était pas facile pour moi pour retrouver cette infection maternelle que j'avais perdue pendant plusieurs années. Et mes parents adoptifs, ils m'ont redonné cet espoir-là de vivre et cette infection-là qui me manquait. Donc c'est à travers eux que je l'avais retrouvé. C'est pour cela, raison pour laquelle j'avais dédié cet ouvrage à eux. Alors, es-tu guéri des traumatismes subis durant cette période? En fait, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas aussi non. C'est très difficile. Périodiquement, ça nous revient, on n'arrive plus à dormir par rapport au traumatisme qui n'a jamais été traité. Et c'est à peine que j'ai trouvé un médecin qui va me traiter en Bruxelles pour ce traumatisme, un psychiatre. Oui, c'est pour très bien. Qu'est devenu Keren? En fait, Keren évolue maintenant, je crois bien. Je n'ai plus de nouvelles de Keren, mais je crois bien elle n'est plus ici à Kinshasa. Keren, c'était un ex-petit ami. Quand j'étais à Matadi, en fait, j'étais tombé amoureux de Keren. Et Keren, elle ne savait pas qui j'étais réellement. À l'époque, j'étais encore militaire, enfant soldat. Et pour Keren, elle ne pouvait pas accepter de vivre avec un militaire, avec une seule raison. Ils étaient visités par des hommes armés
Jusqu'aujourd'hui, sa maman, elle a une jambe amputée. On avait même tué son frère et ses sœurs, ils étaient violés dans sa présence. Elle était traumatisée. Et à l'époque, ils évoluaient à Mwanda. C'était pendant la guerre des 2 août. Et Keren, ils étaient aussi des victimes de cette guerre qui avait fait qu'ils puissent se retrouver à Matadi, là où moi j'ai travaillé. Et pour Keren, elle ne pouvait pas faire une amitié avec un militaire, vu son passé, vu ce qu'ils avaient vécu à Mwanda. Alors moi, j'ai caché cette vérité-là à Keren. Après quelques temps qu'elle avait découvert que j'étais militaire, elle ne voulait plus de moi. Elle m'avait pas dit que je ne veux plus de toi, mais moi-même j'avais compris parce que même fois quand on s'est rencontré avec Keren, elle ne faisait que pleurer. Alors je m'étais décidé de se retirer. J'avais dit ainsi va la vie, elle a fait de se raconter, de se séparer. Donc j'avais décidé de se retirer. Et après un moment, je m'étais retrouvé encore avec Keren à Kinshasa pour reprendre encore à nouveau cette aventure. Malheureusement, on s'est séparés en quai de poissons. Quand on lit l'ouvrage, on a l'impression que tu parles plus de l'après-guerre. Voilà, parce que la rébellion de l'AFDL, ça n'avait pas vraiment... ça n'a pas pris beaucoup de temps par rapport à l'autre guerre. La rébellion de l'AFDL, c'était pendant 6 mois, tandis que l'autre guerre, ça a duré des années. Raison pour laquelle je parle beaucoup plus de l'autre guerre. En voyant surtout la taille des chapitres au début du livre, pourquoi on a l'impression que tu as seulement survolé l'époque où tu t'es enrôlé jusqu'à l'arrivée à Kinshasa? Oui, je parle plus de cette époque parce que c'était d'abord le début de mon calvaire. Le début de mon calvaire, j'avais encore 12 ans. Allez-y comprendre, un enfant de 12 ans porter arme. Alors, c'était très horrible. Il fallait tuer pour ne pas se faire tuer. Donc, je devais faire ça pour montrer d'abord ce qu'on avait fait avec les enfants à la libération. Et après, pour encourager les autres compagnons qui étaient, donc des ex-compagnons qui étaient avec moi à l'époque, qui se sentent beaucoup plus rejetés, qu'ils voient aussi qu'il y a quand même, il y a l'un des rescapés comme nous, qui a vécu avec nous cette époque, qui aujourd'hui est un modèle. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais voulu parler de cette époque-là, beaucoup plus de cette époque-là par rapport à l'autre guerre. Alors qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui pour lutter contre ce phénomène d'enfants soldats? Effectivement, ce que je fais aujourd'hui, d'abord je n'avais pas voulu ce que moi j'ai vécu dans ma propre chair, c'est là plus arrivé dans d'autres enfants ou à d'autres jeunes. Et j'avais créé une ONG qui s'appelle Paix pour l'enfance avec des autres compagnons qui travaillent avec moi. Et nous intervenons à l'intégration des enfants. Et nous faisons les médiations des enfants qui sont à rupture familiale. Donc nous faisons la médiation de ces enfants et pour qu'ils puissent se réintégrer dans leur famille biologique ou les familles d'accueil. Donc, ce que je fais aujourd'hui, je suis un jeune activiste qui travaille sur les problématiques des enfants. Alors, où pouvons-nous trouver ton ouvrage, Junior? Mon ouvrage, si ma vie d'enfant soldat pouvait être racontée, d'ailleurs, elle est préfacée par Marie-Françoise Marinelli de la Banque mondiale, postfacée par Laila Zerogui de la MONUSCO aujourd'hui aux Nations Unies. Et elle est presque dans tous les supermarchés de Kinshasa, Pelou Store, La Grâce, à magasin, à l'église Mangembo, à l'alimentation du 30 juin. Et ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent commander ça chez Amazon ou Dilcom, ou soit ils contactent directement www.édition Percé. À Kinshasa, c'est à $20. En Europe, c'est à 10 €. Quel message pouvez-vous lancer à tout le monde qui vous suit sur Radio Okapi pour terminer? Je voudrais exhorter les hommes politiques et la société civile, la communauté internationale par rapport à la problématique, donc à ce qui se passe à l'est de notre pays. Je demande la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. C'est la paix qui nous a permis de se retrouver aujourd'hui au Radio Okapi. C'est la paix qui nous a permis de créer l'ONG pour soutenir des enfants. C'est la paix qui nous a permis de publier l'ouvrage. C'est la paix qui nous a permis de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc si on n'a pas la paix, on peut rien. Il n'y a rien d'intéressant dans la guerre. Il n'y a rien d'intéressant. Donc il y a que des mauvais souvenirs dans la guerre plutôt. Il y a des bons souvenirs quand il y a la paix. Et je demande à tout le monde dans notre société de cultiver l'amour et non la haine, de cultiver la paix et non la guerre pour un avenir durable et pour un Congo meilleur. Merci Junior. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
boyoki bino moko ndenge toyesaki bino ete tozali kofandisa likambo na culture lisusu makasi na pokwa malelo po yango nde etalisaka bato ndenge nini bazali. Tozali bato ya culture ya violence te ndenge basusu bakanisaka pe balingaka kokotisa yango na mitu na biso po sino te tango baoyo bayaki kolobete badécouvrir Afrique balingaki kokuta kuna penza bato balingaki kozala bafanda na bapota minene bakata na bamaboko bamakolo bazalaki pe susu mingi te kasi kokoma bango bakomaki wana nde tomoni baconséquence. Tala penza yesu kazalaki enfant soldat minduki abundaki nango esalama pe na kati na Afrika te po toyeba tomiyeba soki tomiyebi toko sosola makambo ebele. Boyoki pe na kati wana tanga bandi koloba alobi likambo ya ba parents adoptifs alobi ezalaka te na Congo. Sengeli bo sosola likambo na culture ezali likambo nene po bato bazana ndenge na bango oyo bazalaka ndenge bakendeke na bomo ibwa bango. Papa azali papa, mama azali mama. Africain azana lolenge na ya kibomoto na tango azali muntu nde balukaka nde ko abuse na ki humain na ye wana pona ba salaka ye tango nyonso mabe. Yango wana esengeli pe komiyeba soko yebi pe na culture na yo ndenge po koyeba ko se protéger koyeba yango po wana babungisa yango batu po batu bazala nango lisusu te bayeba te ndenge nini bakokoka ko mi batela na bomo ibwa bango. Yango tolobi boye tango tolobaka culture tozangisaka pete po toloba likambo ya SD Malaika son divers po biso na tango tobeta maso na biso a partir de Amsterdam ye tozane pe na kati ngumba Amsterdam ayokisa biso pe miyembo kitoko oyo esala biso pe sai nde yango tozangaka te po tokende pe kuna po toyebi ete eza pe na kati na culture na biso soki mingi pe bakondima biso na miyembo ata monoko tokoloba lingala soki ekoti na bikolo ebele kuna na Afrika na miyembo na biso ezali pe eloko soki toyebaki lolenge kani tokokaki kosalela pe bodwi wana po bodwi ezali ebele ezali kaka na mabele te ezali pe na bato ezali na monoko ezali na makambo ebele lokola francophonie pe bazoluka bazala toujours na domination epai na bato oyo baza koloba minoko na bango nde tolingaki pe koyeba lolenge kani tolingaki kosalela yango. Tokoka loyembo ya kitoko pe na kati wana lokola mongongo ya Kilo Shembene zali pe wana na kati penza topesi epe mbote mingi awa na kati ngumba Amsterdam. SD Malaika son divers longonya na yo mbote pe na libota na yo mobimba. Selem Voima na mère d'Alva Celtime Voima Céline la Camerounaise Marianne Rodriguez la Surinamienne Peter et Gilbert, la béninoise, Almire. Président Yachariti, Nakatia Carbiche, Vieux Moïse. Marinus, yo toujours Maëlle na bien abisso. Toyoki Basango na bino Nakatia Amsterdam. Victor, le grand Cameroun. Laetitia, Mamana Salomo, Kitenge. Na bondeli yo, na loyembo beae. Yo zonga, motema mwanga, mokita. Ale mwanga atuna kiyo beae Brino koli asengi yo osonga Anne Veta mère double Christopher Ale mwanga atuna kiyo beae Brino koli asengi yo osonga Emile Kadito mutoto ya Dar es Salaam Bea motema nanga okena yango Bea mama bota yo sepo nanga Bea na kosa mbela na nzambe ya pesa ngande mosolo
Nadine Motema ya Shemene. Moninga bongisi mosi hakabeli pe famille simanango bambanga bakomande tralala babosani pasi amona po akoma boye basinye kaka bakotisa mbaimbai na bolingo waneza méchant vraiment pas gentil. Alino Mokroso, l'italien. Bea motema nanga okena yango Desho Nyanga très fort. Bea mama bota yosepo nanga Bea na kosa mbela na nzambe ya pesa ngande moso Nalemba Togo Sanitaire, Dodi Koulou, les vraies générations des Miss. Jean-Marie Osime Maître Richard Mangoma. Papa na yodi mobalia Nathalie De London, Jaffa Olivier. Mariam et le bébé Abdoul, Guinée Conakry. Solo Bandeko ba lundi ya Radio Lisanga vraiment bisika nyoso bino bozaleli biso tozaleli vraiment on apprécie encore une fois beauté ezali wabino mutumususu le dernier rescapé du système aka Ken KN mwana ya Boyoma Singa Mwambe toza toujours ko banakati ya Radio Lisanga vraiment tout à l'heure na ngozong sasu moi li solo muke na sima tout à l'heure na studio na yoga papa Yesu abana koloba encore concernant les enfants soldats tout ça et peut-être ce soir moi à titre personnel je voulais encore interpeller je voulais interpeller la France. Je voulais interpeller les États-Unis d'Amérique, je voulais interpeller la Chine, je voulais interpeller la Russie, l'Angleterre, parce que Bango, je crois que Bazali, les 5 membres permanents pour la paix, il y a Nations Unies. Or, tout ça, étude. Alors, ce sont le même gens au Bazali, le plus grand, marchand d'armes, Nakatia.
monde entier bango butu bango batu bazali soi-disant hein pour bâtir paix 5 pays wana mais totally encore ce sont les plus grands marchands d'armes ya mokili na kati ya d'armes pardon na kati ya mokili nde papa Yesu je crois qu'il est commis un peu presque est commis au terme de notre programme au terme de notre programme de ce soir mais na ndenge ngai na poko lelo na interpellé nalobaki bien la France, nalobaki bien les États-Unis, nalobaki bien la Russie, nalobaki bien l'Angleterre et la Chine. Au bazali 5 membres permanents pour la paix, mais bango mutu bazali ba grand marchand d'armes na kati ya mokili. Papa Yesu, ceux qui oki kopesa biso encore moi likanisi na yo na eloko oyo tocholo ba ya ba marchand d'armes na kati ya monde. Ben likanisi pona ba marchand d'armes ni parce que bagoyif sa bango te batika kote kamanduki pe batiki bango bazo gagner peine bango na kati wana soko tali pe na ba budget na bango penza ba publier kango penza te combien bazo gagner na ndenge bazo te kamanduki wana et pe na ba territoire ngo wana bazo sesa ba guerre lokwa na République démocratique du Congo ba arme mingi bateka ngo pe na ndenge illégal ezaka pe na ndenge illégal te baluka ka intermédiaire ba l'état wana bazoluka ba intermédiaire moko boye po bateka ngo lokwa ba particulier po ebanate ke eza bango batu bazali kote kango directement na ba population wana eza ko arranger bango ba arme comme ba place wana po désordre ezala po occuper bango d'abord na ndenge ba mitia lokwa ba faux gendarme na monde et puis ensuite po ba profiter na ba minerai o ezali na ba mboka wana naso compter na bango te pour moni même balikambo ya ba mine antipersonnel aux États-Unis a utilisé rapport à une armée à makasité il faut alonango pour ceux qui banguna baye ba sauter pour ba koma pene na été les kamona ba lobela ngo même na ba ONG ya États-Unis ngo moko ya occidentaux awa mais États-Unis lokwa makasi na efandela nde wana ndenge le fait maréchal Mobutu Sese Seko Kumbendo bazabanga lobaki atiaka elikia na ye na ba béret vert na ba force spéciale na ba États-Unis atiaka ya ye na ba mine antipersonnel entre autres choses. Donc ezalika moko esengeli mutu mwindo ayeba place na ye na monde na tango ba tangisi biso na occidentaux ba lobiete l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le premier homme qui a apparu sur Terre est apparu en Afrique. Donc il faut qu'on y ait mutu. Autre baka mutu, muntu, eza humain. Donc il fallait capitaine ya mokili azongela ba responsabilité na ye, rôle na ye. O sokotali Mobutu azolo ba ye muta salaka azaki à l'origine ya Chartres oyo ya nini ya prévention ya nature na Nations Unies. Donc mutu esengeli azongela rôle na ye africain ya ko préserver nature ezakaka banzete banyamate mais mutu d'abord po moni bato bakendeke mingi so babili kama nature bakena banyama banzete mais bato babani ko bomana ka bango na bango bazokobaka ndenge wana nde esengeli esika wana biso moko nde photo telemela ngo bato musute. Bisso, c'est-à-dire vous venez de dire quelque chose qui est important, qui est Mutumwindu Balobai, qui est dans l'histoire, que les berceaux de l'humanité se trouvent en Afrique, tout ça. Mais ce que comment Mutumwindu par rapport à cette force, où il est qui na makasi azongela cause encore makasi wana ya côté les melabango face aux armes. Et la corruption. So za corrompu matériellement, moralement, et la corruption. Et la corruption. Il y a un mutu ememi faiblesse, pour ce que tango occidentaux baeki na mboka na biso, ba tizaki biloko mbale, il y a les violences, na corruption. Donc violence na corruption nde basale la kiango. Donc la corruption on est même ndenge ba kotsaki christianisme na ndenge na bango tout ça ils appellent corruption. Bon na violence pe et accompagner ki yango to ba tizaki biloko na mbale ozaki minene obasela ki ce toza komitika to se protéger te na violence wana
et to mitika to pe ya toujours na corruption lokola ba parlementaire ou ba koti siko kuna na République démocratique du Congo na vote ça qui a fraude ba epsa ki ba kepse ba ba okakite tala moko siko Roger Lumbala kimia wa boy na France donc au moni komitika na corruption wana eloko nini ezo memabiso na malamu te parce que ozo la sa faiblesse na opo ozo comme sous plus faible hein, face à ennemi na nde ezalaki lelo bayasuka tokabwani nango na poko lelo vraiment totondi bino pona litoi na bino ya pete nde tokutana encore le mardi le jeudi prochain. Que la paix soit notre pain quotidien et bonsoir à tous.